na Yesu ekosima kaka ata na mbeto pitalo balobi ekomi na suka nayebi te nakende wapi nabengana nani elongo na Yesu ngayoyo ekosima kaka ata eumeli nayebi te nakende wapyo ata eumeli nango nayebi te nasenga nanyo elongo na Yesu ekosima kaka balobi lobi lobi. Voilà, Nzambe apambola bino bandeko nyonso bozolanda biso na bandako na bino. Tolobaki cette fois-ci tokolemba te déjà totelemaki parce que eza ba demande na bino o bolobaki ke pasteur Flamme en tout cas kendaka na ba source ozo la biso ba information pe oya kotalisa biso émission na bino o bolingaka Écho International tant bozo yoka écho ça veut dire ba nouvelle autre ba ozo la bino na source pour na toi kotalisa bino na portugais ba bengi yango ba novidade donc novidade ça veut dire ba nouvelle ba nouveauté ba bengi yango na portugais ba novidade donc émission Écho International ezalaka présenté na pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na frère na biso Cédric Makela l'homme valable petit frère de Jésus-Christ donc grâce na yende botalaka ba image oyo bolandaka na bandako na bino Écho International to kiti précisément na centre des miracles centre des miracles isolika na Prince Kasavu awa donc non loin ya Shaba donc c'est ko komika na Shaba na commune à Kasavu donc église centre des miracles vraiment moi Nzambazo sala ya minene 4 na centre des miracles awa dès le lot yeki biso c'est pas il y a les prophètes chanceliers lema o Nzambe a télévision na mboka RDCP na monde entier donc directement à ma gauche je suis avec les prophètes chanceliers lema on a envoyé directement bonjour prophète et chancelier lema bonjour l'homme de Dieu Flamme bonne santé oui ça va par la grâce de Dieu ouais Nzambe azo son biso ça fait grâce santé grâce à vous bonne yoke. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Donc, je crois au monde prophète chancelier Lema, il y a la simple. Il y a des missions, au monde, il y a des missions, il y a des missions, il y a des missions, mais les missions, c'est que dans la section, au monde, pas de petit lait, mais on doit aller en monter. Donc, l'élé, et là, tu as raison, on peut y aller, mais on doit aller, il y a des simple, oui, on dit, maté, parce que nous, on a l'église, on va démarrer, on va dire, prophète, l'église, on dit, il y a un caca. Donc, il y a vraiment beaucoup de simplicité. Il y a un temps pour utiliser puissamment. Voilà, un prophète chancelier l'élément. Dans le but, on continue directement dans le sujet du jour. Dans le but, il y a des centres de miracles et il faut dire ça la parole. Il faut dire ça la prophétie, mais il y a des paroles. Il y a des prophéties, il y a des ça pour le ministère de délivrance. Parce que pour Kotaki Awa, tout le monde va service et payer. Ou yozo sala nzamba za utiliser pour ça mo forcer zo forcer te so ko lobika ke loko mo sala ni siko prophète chancelier dema siko na lobi boyi na komona ndenge na ndenge nzamba za utiliser pour ça ma est-ce que ils ont pris seulement le lend doté. Bon, merci pasteur Flamme. Le lend ils ont appris na ba nzambe parce que soyez mo ko nzambe à parvenir comme dit à du moi né Jésus-Christ à faire les sacrifices pour que c'est la mission après pour ça la paix de l'Inde voilà pour motiver la maille banguna nyos bazotelemela bana na bakufa bakokufa mais yemo kala te simplicité wana amen amen donc parvenir comme dit pour se transformer dans quatre mois Jésus pour faire la mission c'est comme ça. Biso ta ba branche na tous à l'olène pourquoi éviter somoni mosala nzambe a mitombola c'est gagné parce que bato ba mitombola makasi eza bato diable ndem asala bango bazala selon ba calcul na bango batamo zomo bango nde bazala l'olène ngana cause à l'olène parce que nana eloko monte ona kosa l'olène eza ngai. C'est ce qui n'a pas dit le lien. Est-ce que beaucoup d'habits n'a dit habiter non à vous bateau bazomi matis ensemble à vous quitter à vous bateau bazomi quitter mon voisin à mettre le lien de la bonne habitude dans côté calme ça le lien à la bonne de pour la moto avec la monnaie coca monnaie les bons mois d'habitude donc nous avons gagné ça veut dire qu'on est à tambour dans ça le lien de quoi.
première acte on a opposé aux la basée dans le lait. Le premier acte que nous avons passé à Pitsangai. Nous avons besoin de quitter, nous avons besoin de matin. Il faut na l'image de maître. En fait, chanter Nalobi, est-ce que na parcours ya ministère na yo banda musala nzambe, est-ce que peut déjà comme na yo au samedi pour na mutu wana nzamba si molimo na kufite kaka mais yo zalaki na bondima ke mutu wana abeki mais opesi mukongo babengi oke akufi na bon eloko wana arriva na mwana nga moko ya mwasi mais ezalaki amikufele déjà pour ezalaki volonté surtout bito pe tango eza mwa histoire mwa molai voilà donc nazwaki message ya mwana moko naki na mbango nazwaki message ya mwana moko abanda ovanda epa na ye e nzambe atatisinga mwana abanda ovanda epa na ye azongi mpe mamani na nkerengiro mwana moko batatisinga mwana ngo akufi ntango akufi abanda ovanda epa na kepa mama na bango dene se nzambe atatisinga mwana na akufi nzambe atisinga yaka na mwana bondela biso te mama bango akozwa ye abibenga mama na bango mwana mwa ya nasambela poni nde ntango ya bengi ndeko nena mosala na c'était en tout cas ngape awa l'église na bango asambela na pevalongo la bise pe mwana ngo ba mwana ke mabe liwa mais adoke na mwana ka l'église na bango ok ça va pas na bango mwana ke za problème te de na tikaki après 2 jours après mwana ngo et pour ça que l'église na le pont ça va vendre baswani tant baswani le pont ça va vendre na ba ko le pont pas seulement ok to la kisayo après na sima bato ngambo ba bazui mamango ke na ngambo bana na batikani yana ya mwasi abando gangila ali mwana ngako na ndako na ngirangi akanisinga awa amidembiki na nini na mabaya oyo bachaka ba plafond wana et mwana ngo ayeko kufa litamba ba côté mone balongoli liputa ba mena hôpital badi asaleni o amidembiki ba docteur bakambe mutu amidembiki misu na lo lemo bimaka ye misu na lemo bimite o kodembika ndeni ye mwana ngakufa tanga kufi ba benga ngala kina keto prena ndako nesi bango tika jistanza mesani de sala donc mama na famille na basepela kite bakiko mona nganga bakomi kuna nganga wana nde ayebisi bango ok ça va moto asalebe aolanda ye ya bozwa nzete oyo ntango ebembe kobima bozwa bosimbisango mwana na maboko na kati na apartir ba 22h21 so bato nyonso na mama mwana boyi ye mwana nga na église aye kondima ke ye asimba e constant loko ebemaki vali bakunda samedi na sisi kita poko wana ke na matanga ngo sko bapesaki acha nzete wana ne ngana yaki ngana otala kuna mo azwa ta acha nzete wana ezate le eleki bakundi abande posimba mbongo ya offrande de la benga kenga ba mende niyo dimanche monani te fallait otika mbongo offrande ne insisté te ay kotika ba mbongo nyonso za kina mardi tanga kotika na monela ke bien te na monela bien te comme ça mardi quand on a quitté des fois c'est bon on a bon de la bonne les mardi on a à partir de mardi ndé appliquer crise ba benga na butu wana mais c'est la bonne de le pone na bo keni l'hôpital ba so za kana bango te ba ele on a pris l'église te bani l'église il y avait 4 heures c'est que tina lo mwanda kuna ya c'est que pe retard au bal na bande koni ba je ba na mama ye et ba komina na mama ye akufi qui a prié, il a dit que non, tant que Monica a couffé, on va dire qu'il est à l'église. Il est tout bon de lui. Quand tu me dis que c'est qu'il est à cause de la désobéissance, il y a des chrétiens. Il y a des gens qui ont dit que le salaire, quand il y a selon moi déjà, la désobéissance, il y a un couffé qui est bon de lui, à la mort qui peut être la mort. Après avoir la cime, on est basé sur le dépend de la mort, et comprendre que non, il y a qui dit maman wana il y a porta qui garde il y a aussi manzetia nanda kwa nganga ni maki donc par wana
soyez na moto aza certainement malade to akona pe masuka azobika témoignage solingi yaka dimanche oyoka témoignage ya moto peut-être comment alimi na comment sotali azanga na telefone na peut-être na comment sambeli alimi na comment biki. Voilà,tement ici, vraiment, tu vas toujours le prophète Lema, parce que tu vois qui cette fois-ci, bah, image. Tu lis à télé, tu lobby, au témoignage à mon tour, témoignage des athées. Tu vois qui prêve à l'appui, donc, l'autre ici, vraiment, toujours sur la vision sur moi, qui est au paiement. Ingénieur, c'est dit, qui est là, à la vision, on te va témoignage, tout dans le tes témoignages, la cima, toujours sur un plateau. Il y a un témoigné. Depuis le mois de novembre, on dirait que un marteau dans le tout. Quand on a été l'église, à Philadelphie, tout le monde qui est bandé, tout le monde qui est na Kinshasa, na Petro Congo. Après la vie perfusion, monter aussi maté, batonga, bon ce bakini, c'est le côté. Na comment on a qui c'est ya banner, pour le moment c'est un banner. Je quand tu côté awa donc monter mari singa kota awa na kuti maman ba 15 ans na tuni maman ezaka nini pour normalement ba nyonso ba kitamba abino aiza bi maté ya kaka na yo jour na koti et puis protocole ya bisinga na monika neza makasi ya ka mardi aux amakaro ba 9h na épée na leki na délivrance mardi tant na zongi na ki mutu bien lobby lisusu délivrance à lobby na ko kamiku apasi tout n'a vendu miko à passer ma colo malili et salate les temps à yé awa mutu et comme bien l'habitant papa habite le mato pambolae n'a qui n'a bon papa tikela nga nda ko ba na ngai ya wenze donc il me marrer bisinga zo ka mbongo wana pesa amen na jina telemi na yo pesa ba 14 na moni grand frère mobile na nga bengi ngai singa loyaka awa na ngirengire pa na mi ya uzambo mbongo na pesa kia ona zongo fa 3 amen pas biso ko tsibeli mama ibeli to za business pas biso kufa kama biso akota biso la nzoto kama mobala butu nito za koi kala koi malamu so lali o ala mobali so lali o ala mobali vraiment l'église non on a c'est pas avec la bête mama et moto ni ko la Deus fala comigo, eu tinha uma mulher ali no botão. Não, que ela mais sutil. Ou ela estava fazendo uma coisa lá dele, France, no Twitter. Tudo que meu mãe é muito meu mãe não tô com coisa assim, como não tô olhando cara, mãe é muito meu netinho. Isso é uma que ela mais sutil. Apesar de só que o fica mobile, é mais lá, e aí diminuiu. Mas eu não vejo nada pouco. Eu sou aqui, eu posso na direção. Eu já estava apoiando, eu disse lá na mão. Aí não vou lá, não tive essa telefone. Eu já pensei no telefone, contato de cabo lá. Na minha mobile a posição na lista é noa, na tiki. Agora minha mamãe não fala sobre o tiki. Não tem visto, mas não tem Angola, só que Angola ocupa, não vai ter infância. Na direção, eu não vou estar na família, não. O família vai bem se sobrar na base de todo, vai lá aqui. Vai que todo vai nossa base. Então vai lá, vai ver, então vai quem daqui. Eu sou bem na porta. Daí na cultura eu tô indo na de pantalão na de telefone. Eu não vai aqui. Mas eu não só tô falando se caguano. Aí mamãe não fala, mas tô ouvindo. Tudo se pela passe a passe. Aí eu acho que eles vai você na ie. Não vai fazer de força da então aí tá ensinando muito contato não vai na France ao fechar do corpo e o peso do corpo é esse bater a saber na polícia eu tenho uma mão que não é uma polícia minha polícia vai saber que vai sair uma casa ter criança família passa na de France na Santi a zona andava do gelo pouco não tá mamãe como a madame suave vai na como pouco lá na France dele lá. O Joyce tinha uma foto no na France CP não.
tirer la photo et ça lui tout ça va ça il a juste bien en France donc ça merci à ça Voilà, nous sommes les retours sur le plateau. Nzamba Pambo, l'ingénieur Cédric, où vraiment, à balancer qui soit l'image. Pour faire changer l'élément, dans le Bible, le Bible, à la loi et au témoignage. Dans le témoignage, où il édifie vraiment. Dans le donc, ce qu'il faut, s'il y a centre de miracles, il faut un témoignage. Parce que nous avons un témoignage qui est bien, mais tout ce qui a des témoignages qu'on a vraiment édifié par toi. Bon, force centre de miracles, il va dire qu'il y a un témoignage, il va dire à Christ. Donc, il y a suivi mon propos dans mon voilà. Donc, il va dire à Christ. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Donc, centre de miracles, force dans mon Jésus. Voilà. En dehors, on a eu la témoignage de nos parce que moi, il y a des années. Il y a des années où les casses, alors nous étions pardon. Et puis, si ma casse, après cette image, il y a bien des boulots. Donc, on a racine, la scène, on a racine bien des arbres. Donc, c'est ça qu'il y a. Et vu que moi, il m'a dit que ma casse, ma racine, on a surtout charge, j'ai aussi porté ma casse, et ça. Et puis, le centre des miracles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une fondation. Amen. Il y a une fondation. Il y a une fondation. Donc, Jésus-Christ de la fondation. Donc, en dehors, on a eu témoignage, il y a malam, nous avons fait un miracle. Pour ça, quand il est dans la carte, on va dans le Bible. Les autres moments dans l'église, après si vous $5, après si vous $10, on dit que vous témoigner pour que vous soyez à l'église. Si vous avez l'église, il y a Bongo, il y a un Bongo. Est-ce que récompense n'a pas de tout le monde ou bien vous avez comment? Parce que vous avez un acte. Dans l'église, tout le monde est foule. À vos papa, vous pouvez payer $10 à cause de la veille. À vos mamans, vous pouvez payer pour aspirer le mot de mouvement. Au moins, on a que Babylon connaît tout ça, on a évité Babylon connaît tout ça. Est-ce que ça devient un genre de ça ou bien ça va montage? Bon, parce qu'on a un zambété. Pasteur n'a pas dit, on a pas ça, on a tout le monde. Donc, pasteur, n'a pas dit. Na moto na ondimo wana kwa zondi mabingo kwa témoigner bêtise kumbanda yalo waneti tumona basiri moko bakanga pasteur na Deniles bakanga ba libido éviter éviter mais toujours quand même na miko to bakanga ba éviter non la kutana kila mtu moko mtu anapesa mituka apesi eboye a présenter mtu mwana sous forme ya kabila tout ça va bien comment va faire que le Congo. Mais vu que déjà, on a déjà des ministres dans Kabila, qui déjà est là encore. C'est Kabila. Mais Moussa Boli, mais l'autre, on est en train de bon, il y a autre. Les Tigres, les gens ont non, il y a des gens qui ont fait exemple. Exemple, oui. On a évité ou le putain ouvre, on a évité. Voilà. Mais nous avons moi. Exemple. Exemple, la question de Tuninga. Voilà. Vu déjà que Mokili Mobimba et Yoki non, parce que Deniles a sali boye, a zongisi boye, na Congo, il y a président Mounene à Congo. Malgré cela, on a c'était le président Joseph Kabila. Kabila. Voilà. Vu que déjà il y a président na Congo, quel que soit Deniles, elle est proche naïe. Et l'eau est en acquis. Et chacun a prison. Mais à côté de prison, c'était retraite pour le prophète de Nile ici. Parce que le prophète de Nile ici, dans le Bimaka, dans la langue direct de Luanda, à l'oubi qu'il fallait qu'il retraite pour naïe, à côté de prison, mais c'était retraite pour naïe. Bon, non, moi je vais surtout balancer en côté. Parce que ce qui est dit que le problème où il y a quitté.
alingo asenga mpe nzela te bokanga bokenda na prison mpona nani ekota retraite aliwalinga. Mais professeur Selema kotoyo ya l'argent mutu musi bakokota prison aza innocent, ça c'est fait professeur. Mais ça retraite te tobenga retraite pourquoi? Bon mpona ya ezaki retraite oluka lisusu nzambe na dimension babilo mosusu tozwa temps ya oloba yango totalaka mpe moni naloba bemission to bato balanda yango batamayele bato bazorefléchir makasi bato bazwa temps bakoma banini balivre donc toza batamayele ebele ntango oza mon retraite eza moto okotela ona volonté na yo osalaka na volonté na yo mondeti navandi na okota retraite mais non nasaleli omobo oyo eza ke esali ke éclaté apres bazwi babominga quelque part ata na bino abiki retraite non azalaki innocent na makambo wana parce que Denis azalaki na innocent voilà c'était azalaki na innocent oui bakangaki ye soki akolobaki no ntango bakangi nga à partir ya prison epesi nga baréflexion mosusu ya makasi na réfléchir encore de plus koleka kasi yango wana mpe ye mpe alobaka kasi wana nazoba te ekopesa ye epesi ye epesi mwa bamayele mosusu mbala nsima ntango so asala plus ke oyo abandi kokanisa mais retraite eza fo moto akende ngo na volonté na ye so bakangi yo na likambo osongolo oke retraite kuna te pour retraite si moto akei aobima ye moko abina nake pour une semaine après une semaine obimi mais ntango bakangi to bilo bakangi po 10 ans bakangi eza retraite on fait chancelier tozaka awa nalobi mais lelo bato ebele bakoma bapaster na prison est ce que eza faux ou bien eza vrai te bakangi akezwa non prison eza mabe te okoti boloko oyibaki obomi okoti prison mais ata okoma paster na prison est ce que ezalaka ya solo to ya kuta bon komoni si oza na place mo bakangi oza na liberté te epesa baréflexion mosusu bando réfléchir plus que nous bando réfléchir mosusu bando réfléchir 2 fois na prison comme on réfléchit 10 000 fois na prison comme on réfléchit 10 000 fois 10 000 fois bando réfléchir qu'à 2 fois la journée mais vu qu'aucun la prison en réalité au bout de la prison bando faire réfléchir plus 10 000 fois pourquoi passer la prison na retraite ko ko benga mutu tele yo lipa na retraite ko bimano pour que tambo no zongi na ope moi na retraite na prison obimate na prison ko ta ko tikolo lipa ko za mukolo ba na kotala ba prison wana ba yo tikolo lipa donc dans le sens quand on côté prison na likamo songolo na volonté na yo teza retraite de l'homme okende ko zo ba réflexion mususu yo réfléchir encore de plus mais tout le monde prison te ko soba ba ke ndo bakangi bongo ba condamné 100 ans la 100 ans la pas dans la retraite so que pour faire est-ce que mutunia a sala 100 ans na prison ta sala 100 ans na prison zate non to pesi même 50 ans dans la bataille 40 ans pour ta carrière to pesa quand on voit l'exemple voilà ata une année ba tout pas bakangi na prison ba condamné 5 ans azali ga 2 jours bazali est-ce que y a non tala que bakangi na retraite so comme que ta retraite so pour finir retraite c'est la retraite donc on va faire la retraite on va retraite pour lui parce que le comment c'est ça monsieur professeur papa exemple na bo na sizote ya mama na ko ina kufula et quoi ça la maté et ça va quoi et bon ce qui pasteur ayo côté ali ya kiki la pasteur ni ba kufa ka ali kiki professeur papa to tika ba bloc moi na bloc to diminer moi bloc nga na boya to diminer nzambe osali ba bêtise na mo songo la propos yo kufi yo vraiment ça le fait yo ozotelemi na chair c'est le Saint-Esprit ata les jours oyo ozaba bonze que non okufa lelo nzamba permettre te okufa mama na chair okoyo mo okufa na chair et ça la maté ça ko mama a versé na chair et ça la maté ah ça m'a mais pour faire chancelier les combien de hommes dédiés oyo azape de pakola mi nzambe ba promesse de la vie atelemi pa te ya ba bête bisa c'est sûr ba lekisi libu mais ça la pour faire chancelier mais c'est parce que mutana va alliance donc ça la alliance ça c'est soyité je vais quoi dire mon amour à la biso pourquoi toi l'évangile wana on dit moi qui va dans maternelle baso la saye ba a baso c'est ba 1 ba 2 ba 3 non faut donc on l'évangile en Congo mon frère mais c'est quoi pour faire chancelier là quand on communique avec le bique les malais atteignent souvent des justes mais non mais l'Éternel
toujours. Malheur au Christ à tous les amis. Et ça, aux innocents de l'homme au son. Qu'ils ont de l'homme au son. Exemple, de Nazabo. Tu fais des choses, les missions à Bino, moi, ça coûte pour faire les membres de la santé, moi. Tant que ce n'est plus moi, c'est ça malheur. Mais l'éternel me dit toujours. Donc, félicité de tout le monde, non, papa, na cause de pour la bateau, c'est ça. Malheur au plus du zone. Mais exactement, il y a eu le chef, ma bête, on m'a dit, au cas de ma théa, au game, maman, la toilette. Faut d'abord papa, oui. À Koufi na podium. À Koufi na podium, parce que on a un moussala dans le domaine normal. Mais si le domaine normal, mais moussala n'a pas à Koufi na chair. Avant que c'est normal. Avant que la chair n'était pas beaucoup, il y a la crise na chair. So, on a coué, il y a un oyo là, à côté, à coué. À coué, à ton moulin, ça va mourir pas de la moussala. C'est un casse. Mais il n'y a pas coué, parce que protection des aballes, protection des chaînettes dans la table, protection des torches. Protection na ye eza chapeau ne oachak a musulman te maté chapeau ba musulman na mutu a hotel. Protection ne boda montre ne abosani to bag to gomet to bag ne eza bag ko ngana la tite mais on les a profession c'est les mêmes mazolo baba bag ou wana voilà siko protection na ye o c'est la miracle eza mouchoir na ye sur quoi mutu fa le rota PC et quoi c'est faut tout na bango ba tout na faut tout na bango ba fidèle tant to kenda église to kenda koluka ni pasteur to kenda koluka nzambe parce que nzambe to kenda luka wana aza incapable mwana na to serviteur na ye ake kufa na chair o sacrifice na chair so nzambe avec non azo molimo no lobby so lelo hotel lo bana a lecteur jour wana ko tamsa viologue azo normal azo ba makambe belé todo dimine nzambe na se ya moyo surtout na Afrique ya moto na ba mindele bazo évoluer makasi na vie chrétienne qui par rapport à la chrétienne mais biso nzambe oyo ka biso mi il pas molezate pourquoi parce que pasteur mo avant sa campagne pour mon ayebana il faut aluka ba quelques personnes ba yewana a PCMO aluka ba innocent ba kwa bana ba suka ba mboka bana ni ba ko témoigner so lo bana ye tout qui est dans le quartier, oh, avec aveugle. Tout qui est dans le quartier, tout tuna. Pas qui est dans le point. Tout qui est dans la panne, oh, batuana kuna, oh, avec aveugle, avec qui coca, avec qui va télé, tout qui est dans le abandon, oh, caché, tout fini. Mais n'a pas si n'a que non, au bon temps pour la monter tête, tout qui est dans l'hôpital, on a tout qui est hôpital, on va bien dans l'abandon, on a bien binga. Maman, ah. Binga na ba témoigner hôpital on ya ba les hôpitaux mbi tout ça kana na nzambe ti papa nzambe oya nzambe albi oya kengela ka Israël animba te so ti fidèle atobe ka pasteur lisasi ta e côté libungo baluki akakoi c'est la pasteur et ça va délai à ma caméra bango et ça la met la bango à télé na cher à désobéir déjà dans la loi que au moins un pasteur a quoi ba olongole lamba ba moni ana tatouage pasteur a quoi na cher à ça les cris na cher ba longole ça pas moni na bague parce que tout na siko parce que mutande mwana yo ko ça la biloko na nyoso na nzoto na yo pesa ba o ba réalité ba biloko na bakutana nango eza bato ba na alliance te ana alliance na nzambe te voilà parce que bandi bakoya bangondi ba tension o pasteur mo akufi abanda te akoya kufi parce que force nzambe banda mama na koma non na kate réunion mo ya ba okite avec kufana akikufana na siège na bango église isala ma te ka ba na kata ndako na ye apike kristo kuna kufi akinena akufi na bio na batable na ba kufate so biso so doit plus que ba otoke kufa na temple quoi c'est que temple là est protégé te na makila à Jésus-Christ eza rempli te na Saint-Esprit parce que quand église eza le rôle à hôpital mutu aye azolo batapike Christ ba memi ye abiki akomi bien azongi ya kotambola mais ba memaki ye ya komema
c'est ça l'église. L'église a un problème, a une solution. A un malade, a une solution. A un bola, a une solution. C'est ça l'église. Ok, dans Pessimbote, na Père Conde de Paris, Père Conde de Paris, number one, Pessimbote Mingi, Père Conde de Paris, Maman Bijou Conde de Paris, émission Éco Internationale Yangoyo, na Pessimbote na banda nyonso ya Bethesda, na Pessimbote na apôtre Diamine, Linzoki Momo Char de Dieu, Pasteur Tetenda ya héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na Pessimbote na José Mapoata, na Pessimbote na Josélie Mapoata, Tonton Mapoata et sans oublier Richard Mapoata. Na Pessimbote na vie nanga Matsuda zola nanga mwana Bethesda Tongo. Na Pessimbote na beau-frère François Masukidi et sans oublier Tonton Willy Mobali ya grande sœur ya Sosé. Voilà, on te met ici vraiment pour faire chanceler l'élément. Où est vraiment dernière question dans tout le est-ce que dans le Canabiso République démocratique du Congo, tous en a aimé Oyo truc au Landapé exemple na bango. Bon bah aimé bah cause na bango. Tu es du bébé. Ça d'abord bah aimé na Mambazan. Mais au Landapé quoi? Tu es au Landapé ti ndakisa na bango ko imiter na ko imiter mututin parce que physiquement il était sa spirituellement Bible dit car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils né afin que quiconque croit à lui ne périsse. Ce que ça m'a dit, ça va dire tout le monde dit non moi les Jésus, c'est pas qu'on dit les personnes. So ça va se quoi ngana kindoza na talanda kisa mutu mo ko na banya salo ko ay ko biso nyine so to na ligne yo tela mutu biso na bango na bayeni na bana o bayina sima na biso na ba ko sima bana so to ala place mo to tala to tombola miso ko so ngona ke tele ko kasi okenda pa ende mo ko bo pesi ngota boyi tangu lima ba dim yemo kana dimi on a dit tous en a baïné baza mais ba ebele pe baza banda kisate voilà l'exemple te pour la biso ba chez ça na c'est parce que on a des dans le capacité moi on est na mboka oui en tant que combo les Dieu qui est ko luka et vie qui bando nga baka na l'église tout le monde qui voit mutano kwa nda à mutapesa ba ni kande église c'est qui ne pas né qui kuna to komi kuna to moni yepe alors sur la mutu to moni mo frère mo bini mbala mo na ndako mo to ya wana mbabu akibolu kanete to ko luka papa so tant ya moni frère na so ya ali mo ka partout atala kimba mo al boki misu mo atali biso tant atali biso de to son frère wana ngana ndeko ngana mbamo tu sais qu'il y a un thème de Tchesco, PCMO, à tel que tu PCMO, tu vas tel chose. Ça a donc sa réponse. Ça donc sa réponse. N'a pas de respect au PC. Ça donc sa réponse. Regarde, on gère dans ma casse. Si que n'a pas qui n'a pas d'lingaï, n'a pas d'on d'exemple. Mais au gars, au coup, dans un mot de la musique, quand tu as tali biso na PC comme mot, tu PC mot de Sombalé. A tel biso ka bolwa on y a mon sabotage abo qui n'a mis au sol so fa na to kuta na papa bento mon to pese mbo de petani ya saboter biso j'ai besoin de ça ni na to so la bonne la bien que na ça va tout ça va até to tuma mbo kama ngo fike to la na to la te ya nae les dama simbe motema na ngana kama na to yo pesa bi donc ça va te ndiaye akikunya isema tuna bayakana bakiba pesa ndini obenga mutanga yoki mbogo ya dini babega bino mais mbota koli akata lisolo kuna comme ça ya babiso kuna dini biso ko tebisi lokola pa ya biso te to pe dimité baliki ne biso abini petit ba ala des grands pour nous ça que non baza ba ene baza ba exemplaire bango baza ba exemplaire na mbongo. Mais na savoir vivre ça là exacté. Voilà pour faire chanter l'élément. Mais que émission à la prochaine mardi
tout ça la émission vraiment de renouveler la matambo ya ba savoir vivre pour faire changer l'élément dans lobby pesa biso programme directement ya centre de miracle vous avez activité ni ou vous pour ça pesa programme là définitif bon dans un programme moi menene ça l'écoute tout nzamba ça les biso ça Zambi de gade na zo bongisango esenga vraiment mbongi donc vu que bamatinga sur le loyer à l'église avec comme $600 mais comme on ça sur ma passe au tala ba réalité makam sous mais toujours bunda na kaka nzamba zo to bunda na kaka azo préparer malé au moins on a déjà sur nzamba sur ni que le roya au mois d'affiche nango ils à la place na strade de côté cher les amis to longola ba rideau to chaka bashi mo comme né wana on a opina donc c'est ça c'est mené à Nanango pour sauver les hommes perdus. Donc, pour tout ce azamo na nzambe mais ane hommes perdus. Hommes perdus te pas pas été à chrétien ensemble. Mais babum fait déjà bolam pour nzamba pese. Et na mabungi suana de ça que moi nzambe ne soit se retrouver na domaine sur le kobaboto la ya. Donc mabungi sana na ya munene yangwana comme tout les ambassadeurs ngalini ngena sa on a moi aussi que toya pe na ba fruit abambula le no linga na poussa ngo so ba moi na bambula leki de na ko bandi na sa menazo préparer et la pena donc tout ça ngo non tout ça la bonté ami tout kai uzala wana ba polo et la banda desne ngambe vraiment ça et ma boutina na ngo ya ngo mo ni biso to linga ko senga mbongo na ba TVT parce que au moins n'a jamais quitté ce thème encore en action mondiale de ce moment et pas du soba dans les tout ça là ba pasteur ne va ça là pour de tout son le plan au tout monde ça senga batu mbongo ba pesa ye à la chaîne ba pesa mbongo mais atam kolomo to tukala mona l'ex émission mo ya bato fili la chaîne ba futa kambo mais qui est dans la réalité na yebi nzambe a sunga muto amoni ke a sunga musala nzambe a sunga sanke ba ebisai papa nzambe a sala parce que toujours prendre nzambe o ya sali konase satana kuta de nyoso onzamba sala donc hier à soir oh ya sala te satana kuta nyoso onzamba sala tango akitisi tango sali Adam asali Eve a pc pouvoir ya nyoso après avoir nasimandé satana yaki donc tout ça ne loko to la pas satana te parce qu'ils ont copié kaka ye moi zo lukanana pas comme so mon nzambe ndi comme so mon nzambe ndi comme tout le monde a été passé moi dans l'esco ala muto azo copier atomoni mutambo mondeni mutave bobola tomba na kesimba ba muto azo nganga mobola va kufozo na mobola azo mobola ba kuboto la boziwana ça non wana ataswa kufi azo msabana na zéro parce que le premier soit na kuna ba oteka ngo tout ça là bana batika na vite mais oya nzambe soit pesio au vivre dans longtemps génération va comprendre voilà pour faire on a parlé comment c'est l'évangile pasteur a poussé église Koufi musicien mo a Koufi orchestre Koufi parce que dans nini ça oh mais azak dans la nuance na mabeti yango na fait Koufa ata ba orchestre nini to mona ya nzambe ata ba orchestre ba tamokilozo mono mkono wa Koufa Mugo ya okufa ekufa parce que oya salaka bango bakosala no source na yeza mabe somona nzete locataire aloni na kata lopanga ba nzete na école mukolelenga kenda dami mango akena na monta uti akena wote point akena le papa elona mina nzete na elona mina mabele ya solo na misisa parce que ya bango eza misisa te tango okufa fuso na ngaki akenango faut chanter les éléments comme il a fait dans ce émission il dit que lobby mardi dans la continuité de l'émission
voilà tozala awa lobby na service na mardi na pompa tozala a tout le monde na service professeur Selele ma pesa directement numéro ya contact na yo ba to vous onde. Merci pasteur Flamme église dans la Prince Kasavubu tout justement na coin ya Shaba na veni Prince Kasavubu avenue Bayaka numéro 90 et sika prophète les Mazali na commune Kasavubu en face et appartement na ngambo ngingeza l'école Mont Galilée tous en face so côté victoire ozo ya Prince Kasavubu na nzela ya Bayaka ils ont arrivé benga arrêt Shaba donc ils ont arrêt Shaba premier appartement ya arrêté deuxième appartement ozo kita Bayaka tous a numéro de téléphone 089 plus 243 plus 243 089 715 91 67 plus 243 089 715 91 67 plus 243 097 21 96 938 plus 243 097 21 96 938 et wana numéro nangai plus 243 09 20 à Frissel 75 30 18 plus 243 09 20 75 30 18 wana ozwanga moko prophète le madonna za mutayamba ngotenga moko de na yamba tamsu mutoko benga na yambite tamsu za mama prière na za service de prière nazo sala et aux en a problème partout na poto benga to bondela ozwa solution to senga mbongo te mais yo moko omona ki makambo nzamba salelinga na soutenir mosala ya nzambe nde ko senga o soutenir soti nzambe a tewake dédicace moi ba bote oui na pesi mbote na l'homme de Dieu pasteur Charles Mboulama Yapio, ça c'est mon père spirituel. Et si Kaza na pesi mbote makasi na pesi apôtre Kidami mbote na pesi basala nzambe nyonso o basala nzambe na Congo na Europe Afrique mobimba o baza vraiment na lignée na nzambe na ndenge ali kukumate na pesi bango mbote misala malamu to sunga pepe nzambe na mission o nzambe a pesi biso na PCP caméraman na biso mbote Cédric le Dieu de Lema à celle du Cameroun na PCP pasteur Flamme oyo tuzaki na émission nzambe apambola yo et apambola batu nyonso o basoutenaka émission oyo bakende liboso amen et nzambe ya lola apambola bino. Voilà, comme dans ce émission na biso toyambaki profession c'est lema ya église centre des miracles où examina avenue Prince Kasavubu numéro 90 na commune Kasavubu so kitika na shaba utuni ba même na mona mokie vraiment en tout na église où yo profession c'est lema a zo diriger ça dit vraiment salle moka ki toko ya VIP vraiment za mapambola ye. Voilà, la micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. La caméra, tout ça, qui n'a ingénieur Cédric Makela, l'homme valable. Mobali Yaren, maître Ashimaki, la petite beauté de maître Diamine, maître Daniel Tumba, maître Melchisedek Pancho, maître Pengu. Et sans oublier Sandra Yakanga. Sandra Yakanga, vraiment beaucoup de chapeaux, si nous allons moi, c'est Pembe. Na Pessi, Mbote, na Janine Kumba, commerçante à monnaie de la Congo. Vincent Kouké, Chimène Kouké, na pesi boss Faustin Mambote, RTV photo Shalom commencé na Paris, na pesi mbote na héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, tonton Mapoaka. Moi na poto ya propre na pesi ba pour les chapeaux et bien c'est qu'on ali na pesi mbote na maison des clés de minutes, maison Mabanza donc voilà la clé de minutes ils ont na lokola mana Gambela Gawana, donc maison Wabanza, vraiment beaucoup de chapeaux, ma clé minute et ça la maman qui toko na commune en souka ya émission na ngai Charles. Elongona Yesu ekosima kaka atana mbeto pitalo balobi ekomi na suka
nayebi te nakende wapi nabengana nani elongo na Yesu ngayoyo ekosimba kaka ata eumeli nayebi te nakende wapyo ata eumeli nango nayebi te nasenga nanyo elongo na Yesu ekosimba kaka balobi